Tolo Bella Vie, vraiment un grand merci Nabino Nyoso Oyo, Bo Landa Kabiso, Bo s'abonner encore massivement à Tolo Bella Vie parce que Biso Awande Makambo. Nayambi une servante de Dieu, une chantre, il y a bêta musique, musique religieuse. Avant to banda, Nagolinga, a Fongola Biso parce que chanter c'est prier deux fois. Nagolinga Fongola Biso. Na loyembo avant tokota na makambo na biso. Oh mokelie, oh nzambalola troisième jour na kundae, ba mama baye bakoti mokeli, azali teo, iwana nzambe alola, iwana nzambe alola iwana likia basantu, makasi nangana zwake pana yewo. You wanna mo yenge bene he, you wanna zambe na lola you wanna nyamane tumba you wanna bengela balongi you wanna konsina yuda, you wanna yawa bala yama you wanna yawa bala yama, you wanna mo santu na lola you wanna zambe a lola, makasi aba filiste Yahweh, 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 hey. Makasa Samson nae, libonso ya ba Filistin, yewana ligananga ya, yewana aboni ya, yewana moyenge bene he, yewana yosananga ya. Oh, Yesu. Voilà, tofongoli yango boye et bongaka boye parce que mamanzamba basarna na ngote. Tant que tu es ma banzambe senga tokenda moi nini parce que yé le kola balobaka chanter ses prières deux fois yé apona ko yembela a sacrifier mongongo na epona a yembela kankolo. Merci beaucoup na Washington, le grand pays na Munich, respect na Washington. Un grand merci encore na Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Simse biso na Lyon na route de Vienne, pourquoi n'est pas na loba. Un grand merci encore na Kennedy Mboma, hein, station mobile na Paris awa, hein, Kennedy Mboma vraiment na Kanisio, frère Makonda Mobali ya sœur na biso Bernadette wana bazali bana ya Stuttgart, papa Moko, hein, na sœur Lydie Africa Food bisika tokinda kozwa mwa likayabu mwa kwanga wana bazabana ya Allemagne, sans oublier Jules Penge, hein? Frère Guy Natchek, hein? Yazali Mekano ya danger, frère Guy topesi yombo te belé parce que émission eza émission tozo kanisa bino bana ba côté kuna bana ya Stuttgart, hein? Bana Allemagne, bana Bundes, sœur na biso Anna, hein? Papa Lengo de sa dit frère Lengos, papa Lengos wana bazabato bazana Stuttgart. Mingi encore DJ na biso tozani wana betera biso musique kitoko kombo na ye DJ Gabin tokanisi pe yo lisusu na Bruxelles tobosanité maman Clémence oyo asalaka ba soirée les amoureux de Jésus. Voilà, yé kombo na ye sœur Marissa, je crois na yamba ye une fois émission na yamba ki ndé sali que batu ba esenga babino yambela biso sœur Marissa bon meka kosola parce que makamba lobaki etindaki bato misusu soko talaki yango te en tout cas soko koti na Tolo Bella Vie okomona tout ça qui ndeko maman boni Bien papa. Au niveau je l'équipe bien. L'équipe bien par la grâce ça va. Biso to landaki au lobby place au Kendeki mais après to loki luki tena bato balekaki mo ebele to koka kozwa yo te yango le to préféré to ya osalo moi surprise boye. Merci pour yambi biso mais l'équipe bien. Oui, l'équipe vient par la grâce de Dieu. C'est ça qui nous juste. Bon, toi qui dans la journée où il n'y a pas que tout ça, toujours qu'on aurait, qu'on cansa, papa na biso Messi, et ma bien c'est qui biso, ils là qui ba musicien n'y sont et qui journée mon adoration pour nous adorer qu'à l'Éternel. Ok. Sikoyo, tu me connais au solo là. Donc bita voyage nous ezalaki bongo ezalaka ko sadi waika po oyemba na pozonga. Oui, ezalaki fo na yemba po ba bengise ngai yango na yaki.
Ok, sikoyo album ndenge nini? Album na yo bimisaki marche nango za ndenge nini? Est-ce que ososili na réserve ezalaki na studio to ndambo neza kaka et puis évolution album ndenge? Bon, album est bien. Eza na bande ko ebele bande ko loba pona album ya farta deti na ba édition bande ko luka lukango. Bon, tozalaki nango lisusu te esilaki touti ko zwango et bientôt ekozala na Château Rouge et pas ya Yu Musique et pas ya Pasteur Francis Lola. Bon, monango à part batu bande ko mususu na kati ya Château Rouge bakozwango kalate o balingi baleka nzembo libala eza na bato ebele bazo na omona bazo beta ngo kaka bendi na internet moi atia monter na mariage na ye kaka bongo ekozala pe bien soko leki na Château Rouge osombi CD 10 € aux 8 CD na yo ko travailler ngo na montage ekozala bien que aux ka auto la clip na internet au sel na omona on a ba mariage vraiment moi ebele ekozala bien ceux qui ont kwa leki à côté ici 10 € na ye et que ça maintenant pour encourager sous œuvre d'esprit obso tozo sala. Ça Marissa maman ba c'est deux ici là. Et peut-être tant bozo sala biloko oyo tango bozo penser toujours na obimisa ba CD ba DVD. Est-ce que retour bozo gagner payer quelque chose parce qu'apparemment elo nyo se komanango direct ba tomo ki vont iTunes ba nini. Est-ce que vous ne bossa toujours na ba CD est-ce que vous gagnez quelque chose na mbongo bobimisa? Bon bah c'est des eloko moza le roi aritika la ka éternel eza eloko moza éternel te comment poser le mokili kota net na ba iTunes ba nyonso wana eza ba téléchargement eza la mbongo ne awa na zana rendez-vous pour na kota net na ba Africa numéro 1 pour na banzembo eleka banzembo musu eleka kana ba Africa numéro 1 na ba RFI ba retour pezalaka eloko nyonso basala rango po studio to kotaka producteur atara mosolo na ye c'est-à-dire ezana ba retour nzamba ebindenga peyaka bato tozo sala ngo karate po na kaya ko sala puisque CD mutakolo ba CD sili kasi nzamba ebi a visiter même ba ota na ba internet na ba réseaux sociaux na makambo ebele ezana kati ezo code ça peut bazo futa po mutu moto ezana producteur muso asala rani lo ta sala rani ka production yango ale sa moi na bana na ye soka zo ko produire c'est que azana bisika muso akoti saka azwaka mbongo le producteur na ebisi nini ça va quand même. Bon asuro ba ça va puisque azo produire nga pete ba musicien belé oyo a produire akape azaka na musala wana salaka c'est-à-dire azana bisika mundele eloko nyonso otala na internet eza gratuité na iTunes eza gratuité ba retour na weza po yo pour la nini ezalaka soki otie clip na mola la reconnaissance to pesa ki mutu Alex Langati na ba publicité na a mekaboye ba blokango ba na internet ba blokango pona nini puisque producteur wana bloquer clip wana mutu wana pa kokota na problème na site na ye puisque mususu nan déjà afuta kimbongo na ye nini déjà Google tout ça fouti mbongo na ye ali yo juste clip wana ozango moni eza nyoso ezaka na ba internet ezaka tout déclaré et loko moi internet eza non déclaré ezate pour soko continuer benda banzembo bongo et au tiango na page na yo to nini yo yebi musalango papa au moins bakoko bloquer peta mususu site na yo po eza na ba retour à part retour wana eza pe na batu oyo ozana bandeko songo ko ba obalingaka musala na yo ba pambola pe beza na ba retour mususu omona okoko s'attendre na ngote mutu moko boye alukaka yo apesi yo ba offre moko boye po ezalaka ndeti nga boye naza na famille nanga kena komo mwana koma na famille munene ya bana nzambe belé na koma na famille na ba mboka musu ba bengaka ngata musu na vie nanga o na satandaki na ngote ndena nazaki na producteur moi otobengisanga na États-Unis kasi na bandeki ko idée na ngute ezalaki wana te ovandi kaka bo aluka numéro r na ko sala mission ndeko moko ute ko leka na décembre après r tolobelaki makamba numéro azui numéro nanga asoli nanga bezala bien oya boye na boye to beta to sa boye au moins na nzela wana moi lisungi pe elekaka puisque loko nyonso tozo sala ngo bible mutakolia mutoki na ye
tosala ngo mpona mbongo te eza gratuit kasi na mawa ya moto ekokota na motema na bite na pambola mwana mwasi oyo eza nango mabe te à part wana toza pe na misala mosusu tosalaka toza kaka na misala album te toza pe na mwa misala mosusu tosalaka puisque na ntango lelo ovivre nde toasu na ntango bamani te toasu na ntango bamani te fo koluka kaka tokokobase kaka na miziki te babi chercher d'abord des royaumes to chercher d'abord des royaumes après retour eyaka tosali biloko ya mokili oteki osali ozwi mwa lipa na yo ozovivre seigneur azopambola okoki kokutana moto moko api ombongo moko ebele kutuka mwe te asombi akoti so na magasin mo mosusu biloko mosusu tolataka mpe omo ata mosusu osombi nango te bato bakabeli yoka. Ok, voilà, je crois on les a moins précision, Mickey. C'est quoi yo suivi album dernier parce que tout le monde a album ce que bimi et sengaka moi ba concert moi bani pona ko yo qui sabatu na batu c'est-à-dire on débat anglophone by force ba o sala pena effort yo qui sabatu moi ba concert bani est-ce que suivi album aux autres beta déjà ba concert oui na beta ka ba bengisa ngai naza na bisika na kendaka même toye ko yemba lobby omona na moi to banda le 29 publicité eza pe wana moi to banda to na Belgique et pas maman pasteur Clémence wa organizaka ba mourir de Jésus okuta biso kuna to ko adorer sous Nzambe à part wana to za pe na ba demande pebele to za na ba demande belé to ko ataleka viboete awa puisque musala na biso bo ezaka pe na ba komba ozomona eza ba komba na yoki mawana nga na motema Nathalie Ser nana Lukezo autaki ko beta na Côte d'Ivoire na mona ki lokwa azwaki choc na makolo iloko moboye dans la chaise omoni akene ko sa musana Nzambe mobali neto bala na yeba satandaki te akutana biloko bongo bon to ko lo bateza moyini eza nango eza makamsu surnaturel kasi biso tozora bilongo na biso tozoko ko se talango boye na miso mutu nyonso public nyonso azomona tozaka toujours na ba problème tozaka fuma tozo soko moni mutu amikoti sobi déjà na koti ebnelanga nkolo quel que soit ba marteau quel que soit ko tuka quel que soit ko chola quel que soit ko yina quel que soit ko tonga biso tellement tolanda ne Yesu wa kufeli biso na ikuluso c'est-à-dire tozo koba kaka ponga ko yemba na banda bolenge nanga sinon que vie na ngai na yo koyemba kaka awa tina banda bolenge na ngai eza biloko moko vraiment nzamba tie kati na ngai ta mususu e banjo e ko bima na kimukolo po biloko no so ezala ke bandi na bomwana ozokola nango ti nzamba e ko bimisango ndenge e bimi lelo na bomo inanga c'est-à-dire nzambe ayebi akokotika biso ka boete akokotika biso boete po nzela na biso eza na mimekano makasi ya makasi makasi c'est-à-dire ba fani déjà ba entourage ba nyonso etana bato balingaka yo na ope balingaka ote na o même yo ndongo zana be mission na papa ezana bato bele pe bazo atolo be la vie pas dinda to le be la vie pas ke liboso te ope bazo kangelo gutu ebi bangote ope ba na face no ba olo bande mususu ba ke na sima ba o ke bende mususu yo nangai to zana bisoka na so mulungu moko beke biyo so sela côté mususu to sela côté mususu yo pe elongi na yo wa talango ka bon et tout ça biso nyonso na yo nanga foto ko bana prière puisque nzamba batela bisa pakola biso mafuta afin que moyinya kokoya ameka biso kokate. Voilà tozo kende malembe na ndeko na biso Marissa siko projet zanini projet na yo siko vraiment zanini ozo raisonner au sala nini dans les jours à venir. Bon projet zali tozo sala album auto bimisa album osoto bimisi yango après toza susu na ba bisika musu o biso to robeta à part on a toza na ba clip toza pe na ba voyage oyo ezali koya eza déjà na nzela yango tozo ko bongisa totala ndenge nzambe akomema biso po makamyo to ko talent kaka awate po bilo musu eza nkuku eza na cachette et bon abilo kan kuku ebima ke pesa moi moke valeur ki wa koloba mingi. Voilà ça Marissa mutuna moko na zanango eza non peu facile mais répondre kaka biso tango ça parce que nabi yo mom to koma banzembo na yo tango koma banzembo wana
okanisaka nini avant okoma nzembo? Bon, banzembo mosusu eyaka na baprière, mosusu ta mosusu na soli na ndeko moko ablesse nga makasi, ta mosusu nga mpe mpo na moto naza moto na mai na makila na lobaki nga fa dernière puisque na koza moto ablesse nga ekoma na mwa mota mosusu na répondre bien te. Moi liboso obano au moins toza ba na nzambe tellement so ça lisumu mo bo conscience ba ko sa ngote oko répondre mutu bosoli na mutu o répondre mutu pe o landi pe molimo na diable ya ki na ngopa na abengi yo na téléphone yo po kosana na mouvement no lobi n'importe quoi ko vanda yo mona nkoko bite nzambe fallait panga na sa makambo wana ma miso yaka ozo lelo ozo bondelo mona pe nzamba pe so pe mélodie kotanga bible mingi ozo ba mélodie ngana za musu naza na train bana kutu balobaka yo mama nous kutaka ba casque wana na matoi longola ngo peka musique okende bo musique ozonga bo musique nga bi vi na ngai ekoma consolation na nga ezaka musique atana na souci moko boye nazaka na musique longola ngo to sola na nga bite na kangi na nga kasi na mesana nango na kova na train omona pe na S band na biso babengaka omwana zubi nazana nzembo moko nazwa oh mabele oyo nazongo na S band na biso na train omoni na train tozaki na mundele moko boye azoko tindikanga asilika ekaka ye moko na comprendre tenga o tindikanga boye kamnini nga biye na ngai tozaka makila moko azoko tindika biso biloko ngo place ngo okene na ndako na kotika pe trango mukila nga ne pe to kotika ngo mabele eza mukonzi na zwaki yango sikoyo na okoma na gare na biso mélodie ane bimelinga na bandi ko yemba nga moko na kumuyimba nga mona kati ya bia train na bis na biso na oketi na ndako na kumuyemba na kumu na komi na ndako na longoli bilamba te na koti na chambre na zana mo biloko na nga ba pareil na nga mike na bandi ko sala ko travailler nzembongo na bandi ko sala komi na ndako na bondeli na bandi ko travailler nzembongo na ndengo nzembo ya mabele oyo emela ba roi emela ba président o tialo yemba na manda tina nini ya yanga na sala lolendo tina nini ndeko nga na sala fiere mabele oyo yaya emela mikonzi mabele oyo yaya basali na nzambe baza kote ya butu na moi kozala matoi mangongi te yokela bango bazali sempre instrima ya pamba ambadi mame kedi kanfu mweye yandi luzolo pangiye mudiambudien kifuti vanga lulendo mudiambudien kifeti vanga lulendo ngunga yibetelo kuna tempelo mame. Voilà, on est en Zimbo Mabele, le fond ya pamba. Avant aussi ça n'a tout le monde moko. C'est Marissa Obala. C'est Marissa Vinayo Mimara Wondengeni. Est-ce que Obala? Oui, na moi si. Na mbali, na zana bana. Oui, na mbali. Na za mbali, na za mama, na za engagé. On a tenu bon parce que nous sommes au salaire na télé pe mingi ba mona kayo na bi ke ba dérangement ezalaka trop tant muta mona parce que mutu la mona yeba na nté dans mona déjà na TV ako kantsaka mwasi siko tant ma mona ya ko sala ndé bon omoni makambo wana yaka babi conscience ba ko sarate na kokosa o ka conscience nzambe mutasonda ayebi mitema soki dérangement eye pe na mona bana mibali bazala na respect so oyebise ka koza engagé atiki so mubali vraiment o ayaka ya solo kolinga mwasi basi mingi omona mubali aye kolinga ye abombi na identité na ye mona mubali abatu atomba mourir era ya oyebazaka mwasa mutu. Et comme déjà c'est trop tard. Ozomona kay moi si natango ebisi papa moko papa nazarape ya muninga na yo papa muso ko etukutana na mona abi mama excusenga
ozomona biso toza na mobali oyo azalaka très jaloux yesu mesi nzambe ya na biso alinga te tosangise na biloko mosusu apamba nzambe alingi oza na oni ye numéro 1 mobali nanga wa mobali libala tozelaka retour na ye na mobali ya mosuni mpo naza moto naza na mobali ya mosuni kaka moko nakoki kozala mobali mosuni mibale te eza vraiment impossible po eloko nzambe atie kati na nga so ekomi nakomi na mibali misato yesu mibali ya mosuni mibale ekosila onction ekei na esili po nzoto na ngai ezokodomine babiloko ya cher kasi tokoki kosala yango te moto akokoselo makambo akomona ai masha ser marisa boye kasi moto akokoselo mpo ayebi yo te apparence mpe trompaka moto na ntango akala moto akola ser mo alati na ye bamamelo banini bomona vraimen obongo kasi apparence kotala moto na apparence te kotala bato na komona lokola vase moko elaki vase moko ezanga pamba kasi masanga kitoko ebimaki wana bavase d'honneur bato bamelaki bapesaki yango valeur moto mosusu ozomoneka bongo na miso kaza na biloko ya motuya oyo nzambe atie kati na ye azotambola vraimen na kobanga nzambe mpo mobali na nga wana aza mobali aleki mibali nyonso na mokili aza vraimen spécial mpo na nga aza spécial voilà ya boya ngai loba ye aboya loba oboya nonga nga ate oboyinga olinga po biso nde toza bo tellement to voyageaka pe mingi eza na mobali pe aza moto akoza na zuwa alembi abia mwasi oyo pe lelo voyage lobi voyage na famille pa mobali elobi o mwasi te oboyanga kasi soko boyinga na bando yaka retour pa na yo soko boyinga na bimisi makambo nyonso en plein air boyokelanga bafani boloba na bosengelanga pardon baboyinga en tout cas ngala kosenga epa mobali na yo nasenga eloko moko mwasi na yo alingaka yo epi aza pena mwana nzambe ye pinda aza mwana nzambe tokomonana mokolo eza tokomonana boye ata kuna na koya mais mpona mwasi oyo vraiment alingaka yo tokomi na suka yebisa bafani na liloba moko epi pesa mbote eske bato nyonso bayebi yo baolanda biso rapidement. Bon, napesi mbote d'abord na bana na ngai bana ebele naza na mama mapasa bana naza na bana ebele nga komi na nga Sarah napesi vraiment ba gros bisous ba fête à Pâques vraiment na ebi eleki j'espère que eleki malamu tozalaki na moment moko kitoko mpona kokanisa na ya Jésus c'est-à-dire napesi mbote na ngai na mama Nathalie wana za ya na nga kati ya na nga tanga bitumba ya nanga bien nanga Berthe ya nanga mami na tango apasi de naza beaucoup tout beau frère nanga maman na ya uto kufa tiriki me condoléances ebele na famille na bino tout ça be na bosanité naza tellement na baya ebele ya nzaki abilo de l'Afrique na Luanda na olobate ya nangai sianga bilio ema bilio manene ya mami na Paris na pesi bino bambote belé na ngai Chantal balinga mi tellement bosé belé balinga mi bosé ebele na kati église na ngai man sœur Nelly na mobile na frère Claude na pesi pasteur apôtre Victor Tsambu na ma Marie na pesi bango bambote belé na église na ngai na pesi frère Sasa azali mokambi na biso na kati église bande koboye belé kuna azana ba parfum kitoko azoteka j'espère que na WhatsApp na nga na partager kiango ba numéro na eza wana ba millionnaire ba parfum bien eza vraiment azwaka biloko ebele so lingo kenda Afrique oya pa frère Sasa na Stuttgart okuta ba parfum ba biloko ebele ba poma ba mafuta ebele okozwa kuna pa na ye soko leki kuno kozanga te na pese ba mbote ebele soko za na posa okuta na ye ozwi numéro nanga otona ko tia numéro bo bengi ye bo kosomba biloko vraiment kuna pa ya papa Sasa aza mokambi na biso na église na ngai ya esika na zalaka na tindi ba bambote bele frère Makonda oyoki
oloba kaka frère Makonda na mwasi na obambote ebele ya nanga gina check ya gina check grand mécanicien na check na répéter lisusu bambote vraiment eleki ebele bongo Kennedy Mobile na Paris noko naza pe mitungisi kasi na pese bambote ebele na pese bambote ebele na tindeli bayembi na opesa Sœur Julia na Belgique, Sœur Lila Kabangu na Paris, Sœur Alice Ali bongo na obosa na pe frère Clovis Makola nzembo wana na biso nzembo bimisi esali ngai vraiment ki ba chair de poule nzembo moko na ebite album wana na ebite au reçure na parcours ababitumba na yo nzamba répondre na kolela no pona ebozaka homme de prière emba kutu nzembo wa frère Clovis moto azali kaka moto kolo salela ngai zambaleki nde moto ya kosala bolamu zambaleki nde moto yaya zambaleki nde moto yeso yo ya kosala bolamu ebele zambaleki nde moto kolo salela ngai frère Clovis kolo salela ngai nzambe mkono okaki nzembo yo meme ngai na bamélodie na yokango natali bitumba te natali bamessage oyo natali baparole natali maloba frère Clovis te yaya kulutu toza kaka yaya bambote ebele. Voilà, nazotika bino bolanda nanu concert oyo ndeko na biso Marissa ayaki extrait tocha mulo mke kaka. Voilà, donc je crois tous ceux qui s'en ont, donc d'ici là portez-vous bien. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, oui, mal Lyon. On va Bisso na Bisso té, c'est quoi Lyon té. Tara bateau de ça. Tara et Bela bateau. Tara baya Benji, Tara mère Aleki, Tara baya la Bisso de Diallo, Tara baya Belé. Bah ouais, ça va te phénomène, bah tu m'as bah tu es donc toi bah tu belé, bah d'achelo. On est ensemble ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, collé à bien, bah tu es capable de africain. Dans ce moyen bilo africain, au Zuma il y a pépélé, na pripé il y a niakese. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien.
Sali, bon, tout ça n'est pas la biso, mais c'est la biso chaque jour, il y aura un bakulu, la biso. Ce qu'il y a à Wate, c'est qu'on a traversé, voilà mon papa. Malobara va mila kaka, balé kaka, donc tout ça la kaka. Ah, on y a bio, nyonso ezali, nzombo, pondu, ngai ngai, mungusu, likapu, ndagala. Sur le mot, on a biso na biso. Nantafu vraiment. Le colopé à sombo et à la fin. Donc nous sommes à biso au Kutamo, à la biso na biso, bilingue chez Sims, biso na biso. Il y a déjà bilingue. Ah nous c'est ça. Molia kitoko, momela kitoko toujours biso na biso. Puisque biso, lever bino tout. Nani mokonde kona bino. Sims, Francis Yamana, biso na biso, ndamoko ye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi okoma awa mpo awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka à 10 ans. Donc voilà. Donc awa, c'est ce qui bino koyeba kosola, kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing. Makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso. Ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.